azali kobela nakomaki na ye bien, nakomaki na ye très bien, tozalaki na ye problème te, mais baversion eza balongolaki mino bamosusu balobi bamiome bamosusu motamotala na information na ye balongolaki ye mio te azalaki koloka nde mino mpasi ntango ayaki koyoka mino mpasi nde bakendeki na hôpital na AG place oyo bango bazali place bazwaka basoin bakomi kuna nde balongolaki ye mino misato mbala moko iti ye na bon basimba ye te ata docteur moko te mobali na ye azuka bamikanda banda kendeki ti biso mpe ntango toyi na oyo nga nalandi ya te yo toti nde nini oyo banda tolali awa motu te bazokipe na ban mpe kaka ekomi ba 14 oyo 14 15 mabipendo aye ntango mabipendo aye abi nini biso bibanda otikaki banda toye tongo ti sikoyo bazosimba ye te bazotala te mbala mo mabipendo akoti place bainfirmier bazalaki abanda ogangela bango bainfirmier bayeba te nde amachoko moto afandi awa baosenga makila kaka efe ya makila mwana mobali makila mwana mobali ndeni bokende kozwa adamo boya boya kozwa makila nde toye tosi esu na ndako na ye tozwi tokuti mobali na ye biso bikuna bazoluka ye bazoluka adamo mpo abapesa makila nde toye to mobali na ye bokende nga nazoya tozwi kaka adamo tozwi taxi tokomi kaka na tokiti na taxi na ele oyo na boulevard mbala moko namoni telefone na nge eleli ntango telefone na nge eleli le ya benga o mama ni bayebisinga sango nini nazoyoka oyo ya Jackie akufi ngabi te ya Jackie akufi te ya Jackie biso kuto tokende po basengi bapese makila namoni telefone eleli o vie boni ngabi sava oza wapi kamna yana ne ma répétition o tola sanga mawa mama akufi ngabi zela na pusa na mamu ntango kaka topusa namoni leki na nga Chantal azoya na kolela alobi oyo ya Jackie asakufa. Maman Chako, tu as un tournage à Carnipala vers 11h, non, vers 10h de Sangwana et comme elle biso, téléphone et Lili. Maman Chako Koufi. Pour comprendre, attends moi, à une émotion. Aza maman oyo mozalaki na ye pour comprendre. nga nayebaki déjà que mama aza suki donc nga mnainformaki bayani mosi ba docteur mogijo bambalosomo nga mnainformaki bango réellement soki Chako akufi nakomi tokutani na mama Niko koti nasengi na bamédecin namonaki wana pesi bango mbote nasengi na bango soki bakopesa bakolakisanga place aza effectivement nakuti na lit ya déjà akufi bafiniki badrop botika bilobela papa namona moko ta na micro na epa nanga oya micro na kopeta ye aya kutu te simba mama ndenge ka papa alobi balongolaka motu mino misato mbala moko te basaki erreur makasi bozali ebele bokotala émission de partout na pesi bino mbote mbote bala nyonso ya chez biso TV oui malamu na émission na bino réponse à nos questions yande kola napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir. chez biso télévision chaîne oyo ekokani na yo mbote lisusu mpe na chez biso TV oyo bozalaka mpe de partout et d'ailleurs bozotala biso napesi bino batondi mingi boyebi ete monde entier eza kolela icône mpo azalaki mama na biso mama Chako epa na ngai azalaki copine na nga mpo aza kobenga nga camarade na ngai ya mwana mokie totambola tosala makambo ebele tolala bachambre moko tokenda bamwanda babonga matadi place nini yango tobeta baporte te tokota donc wana vraiment bato bayebi ntreti lelo na mama Chako tegala combien donc boyebi bato internaute mpe boyebi kaka ndenge baactualité yango ezalaka akufaki depuis mardi na ntongo
bamosusu baza mpe na bainformation na bango bazopesa mais eloka na lobaka na bato internet s'il vous plaît information oyo eza yango te kodéforme te wana aza mama aza mwa mokie te epuis azalaki mama moko te ya pampamba donc fo koyeba ozoloba a na place ya a na place ya i na place ya i kopesa information te mpo ka batala yo na site na yo lokwa bino batalaka bino mais koloba information te oyo eza yango te ozoloba esalaka bien te awa toza na résidence na ye epai wapi matanga eza epai tozolela mama Chaco donc pas trop de commentaires en sala akufi na mois de juin ngako to émission dimanche à lelo ezalaki émission prévue pa eto sala na président poudre de chasse alobaki tolobela makambo ya liwa ya sans souci anniversaire na ye na juin oyo bazoki esala pierre tombal lelo mwa bongo nde mboshiloki nzonzi alobaki lelo préparé émission moko dimanche oyo foyamba président poudre mais ebalu nde elobaka l'homme propos Dieu dispose toyebaki te makambo so ekobaluka lelo eza mama Chaco donc bino bato bolingaka émission coup de théâtre bozozela bozwa bainformation mpo bamama mosusu aza nde azoteka nde na gambela azoteka nde makala aza nde na internet te azozela tala yango na télévision toyebi mpe kuna mpe na chez biso tv nde kashika alobaka biso toza na vitesse age mbala moko bino mpe botalaka biso bozozela mpe bainformation naza na mama ani aza leki ya mama Chaco oyo bazali kovanda ne ndako moko mama ani ayebi mpe tozalaki mpe na mama donc toki toyoka nao na monoko aye moko mama ani ayebisa biso lelo toya dimanche mama kufaki depuis mardi sanga maladi toyoki te mbala moko kaka boye mama Chaco akufi ngai kutu nalataki déjà na bandaki koto bandaki kokende kotala sila nde akufela ye papa tobengani na garçon mo Gédéon journaliste epe kaka tokutana na magasin amoni kaka telefone esone na porte ya ndako kaka bayebisinga oyoki te mama Chaco akufi na koka ete nde ntango toyei kosola na baprésident elombe alobi o nzela biso kaka na clinique chinoise na junior moloa tozoya kuna dor nzela bato baomonanga lokola libongo mwana azolela nini na taxi do naokoka te nakokaki te mpona otala nde tozaleli na mama ayebisinga kutu lelo sala toya kotala ndako nazwi sika oya na bakoko na ngai bapasi ata journée zoka nde tozoyeba te ezali kokenda suka mama ani mes condoléances merci yebisa biso na mama kendeni mpo nayebaki ayesenga otali kobela koma ene bi azongaki po toyoka lisuka mbala moko kaka boye mama otali kobela ya solo azali kobela nakomaki na ye bien nakomaki na ye très bien tozalaki na ye problème te mais baversion eza balongolaki mino bamosusu balobi bamiome bamosusu moto moto ana information na ye balongolaki ye mio te azalaki koyoka nde mino mpasi ntango ayaki koyoka mino mpasi nde bakendeki na hôpital na ag place oyo bango bazali place bazwaka basoin bakomi kuna nde balongolaki ye mino misato mbala moko na ag balongolaki ye mino mbala moko mbala misato nyonso tu misato nde balongolaki ntango azongela na ndako mwana jo azalaki na ye bien esalaki ye mwana le dimanche le samedi il fallait dimanche tokende biso nyonso famille Chaco mpona kotala balongolaki ye mini misato abimaki na akomaki ne bien le dimanche na ntongo wana azalaki ne kolamba il fallait que c'était entre le dimanche ou bien samedi tongaki tokende kotala basila c'était le dimanche wana azolamba na ye na ntongo bien nabengi ye na ntongo na bi programme asila oke abie oke tokokende kotala sila ti po toyokanaki toute la famille tokende korendre bango nyonso tu bakomaki epanga grande sœur na nga Théo oyo nga na landi mbala moko grande sœur na nga Théo abenga mama ni tokende Chantal azali awa nga bi mais est ce que ya Jackie mpe aza kuna bi te ya Jackie na nakomi te mbala moko nabengi ya Jackie nga bi bon ça va loka biso nde toa pembeni nabenga ye abengi no yoka moto atia nini yango bo nini ozoyoka nini
mala moko téléphone kati nalati mpe bilamba mbonbon nalandi ya teyo na Chantal esika bazalaki nayisi bango nayoki mongongo ya Jackie alobi bien te bango balobi yo te tia nano tia lisusu toyoka ye ntango batie bayoki effectivement kaka ndenge moko sikoyo mosu ayaki abia te luka toso sila azozela biso tokende nano kaka epa sila après tozonga toke mpe pasila tovandi titititi moi quelques minutes après tondi tosala luka tozonga tomoni téléphone eleli boya mbamba ya Jackie ya moyen te on a ka dimanche ti tozongi ntango tozongi nga lokola batension eza kotumisa nga nakoka bien te nakei nazongi na ndako babi te kenomi na kisi nazongi baye kobilie na kiti sika sak bona moni ya Jacques abengi ngai ntango ya Jacques abengi ngai o mama nyanga moyen te lokola tozalaka na camarade na nga ye mpe azongi mama ni azoka bien te ya Jacques ali camarade na nga akei bakeni tokene hg ta na butu wana camarade na nga akei na ye ya Jacques mbala moko abenga mama ni ya Jacques amoyen te ngabi usiko na osala nini nazoyoka bien te na bandi deja kolenga bato ya lopango na nga basimbisinga babi te botika ye bobenga moto mosusu bakomi mpe kuna basali traitement me azali kaka koloba te basali traitement bien me babi moye alala eza te ifa azonga na ndako mpo bata kofi baza ebele bazwi mpe mobali na ye babengi mpe mobali na ye azwi bango bazongi na ndako balali babi te lobi na ntongo il faut asala scanner lobi na ntongo mpe wana ya lendi leki na biso Chantal akei kuna ye azwi bango bakei na ag bakomi na ag banda bakomaki na ag balalisi ye na bon basimba ye te ata docteur moko te mobali na ye azwika bamikanda banda kendeki ti biso mpe ntango toyi na oyo nga nalandi ya te yo toti ndenge nini oyo banda tolali awa motu te bazokipe na ban mpe kaka ekomi ba 14 oyo 14 15 mabipendo aye ntango mabipendo aye abi nini biso bibanda otikaki banda toye tongo ti sikoyo bazosimba ye te bazotala te mbala mo mabipendo akoti place bainfirmier bazalaki bando ogangela bango bainfirmier bayeba te nde mama tiako moto avandi awa mbala mo mabipendo bopesa carte na bango wana ya oyo bapesa bango bake na guichet batali babi oyo ifo basali 3 examen na 3 examen wana mobali na bi te examen tosi tosalaki lobi na butu basaliki examen moko etikalaki sikoyo basali scanner banda bakenda kofandisi place ya scanner babi avant basala scanner il faut soki eg na bango wana epesa accord ke autorisation basala mais aza na carte basali na bango mpe ete baye lisusu mabi mpe na matiti docteur aye akomeli ye asaleli ordonnance bamelisi bapesi bakisi bameli babi te il faut azonga na ndako aya lobi na bango abi te na ka oyo mo azonga na ndako biso tobi te mako mo azonga na ndako te il faut alala nde alalaki wana de lundi au mardi alali wana ntango alali biso mpe tozongi petite soeur na biso Chantal na petit frère na biso na mwasi ya petit frère balali ekomi na batongo namoni mwasi ya petit nani mwana ya grand frère na biso akufa mpe mutombo abandi kobenga boya noki baosenga makila kaka efe ya makila mwana mobali makila mwana mobali ndeni bokende kozwa adamo boya kozwa makila nde toye tosisi na ndako na ye tozwi tokuti mobali na ye biso bipuna bazoluka ye bazoluka adamo mpo abapesa makila nde toye mobali na ye bokende nga nazoya tozwi kaka adamo tozwi taxi tokomi kaka na tokiti na taxi na ele oyo na boulevard mbala moko namoni telefone na ngai eleli ntango telefone na ngai eleli le ya benga o mama ni bayebisinga sango nini nazoyoka oyo ya Jacques akufi ngabi te ya Jacques akufi te ya Jacques biso kutu tozokende mpo basengi bapesa makila abi te mama ni balobi ya Jacques akufi ngabi akufi te alobi nde le ya bandi kofinga bandi bato bali babomela biso mama bando abi mama bata internet bakufa bandi kofinga bango wana abi mama ni salelanga audio moko loba akufi te ngabi zela na katisa na ngambu bongo na salela audio ntango na katisi namoni mpe liso abi mama ni sala noki ngabi zela na pusa na mwa ntango kaka topusa namoni leki na nga Chantal azoya na kolela alobi oyo ya Jacques akufaki ezalaki
Donc bino mo boyoki ndenge mama ni alobi boyoki vraie version ya liwa ya mama Shako. Donc basimbaki na bango yete na HG ezaleka bazo baluka kaka balobaki kaka il faut ONG na bango et endimaki basali bascanner batraité, c'était ça basimbaki ya tete eloko te basalaki artiste monene bongo tolanda nanu nde ni baartiste comédien yaki kozwa corps ya mama Shako na HG mpe bakendele nango kodepose na morgue otala ndenge nini baémotion ezalaki Chic Mukadi surtout Kolanda bon on se retrouve tout juste après. Merci beaucoup, merci dit merci tantôt. J'espère que Nabi Kebison soit toujours là, antenne à Mobimba, toujours là Maman Shako, Joseph Mokitawa, fondation na EP, azoli la Maman Shako et pas yo Tazali, na famille Mobimba, tout ça vraiment de cœur, boyoki version, botani ndeni ba artiste et comédien, ba ote kozwa corps ya Maman Shako tiba nango na clinique chinoise. Jusque là programme n'a été sanitaire mais quand des babi président Lomba a tout respecter ba geste barrière parce que malade déjà covid déjà ba troupement et belé té y pas ça icône à mutu munene donc ce qui va kokanga bato et ce qui peut ndenge nini akoma ki pe asala groupe na théâtre na kombo ya académie des stars o ele karapé et comment ekoleka na e bandena koleka na RTVH et pas pasteur voici l'homme. Après, il comme koleka na tokomi wapi et pas honorable Eliezer Tambo ou puis aloba qui na katika émission après ces témoignages nae mais na kolinga pe na pesa maloba pas Cédric aza mwana oyo bana o masha pa bokoli Cédric so koloba moi liloba Merci beaucoup. Vendredi nazaki na ye vendredi tonga oke wenze asanga Cédric yo okene bwene ne olo tozala nga na o nazete funa ki antema na nga tema na 14 na ujana funa ki antema asanga so ki antema e bongo zonga oyo lia yimto ko to sumba blo na bisi na yo sumba blo na ya kolia mais koma van dimanche na yebo na kuti olali aolo bate afani ka osaba sini ngamse nini awasanga sinte na lala mki ikuma lelo ma ayisinga ke mama ke Peter disait ntozo ibisanga yaka otala nga melelo ya tikinga inga moko bana na sima baleki nga bapo bazawana batunyoso okokende kokomisa bango kosama nyonso ezalaki ngai epita ngande kuti nazalaki na ye tout le temps ngande nazalaki ne partout ti baye kolongwa nga na longolaki ye muta bokoli nga ye muta komisinga leyo mpona azala Cédric leyo mpena te malakisinga nani amoni nga te nani bapresente nga mpa bato nyonso kokende barep Cédric zwa saki kangisa bilamba tokende rep lakisa tokende tournage kangisa bis kuna tokende lelo nayoka ba 10 heures HG wana ke basaki opération mbina pofu yango na ngai bakisa plus kaka na personne. Merci beaucoup. Oh penza bana mama Shako bokoli bato nyonso bayebi ke bana mama yazali kwa mwa liboso jaki ndoi na ye wana donc comprendre okoka te jaki okoloba par rapport ya mama par rapport à mama Shako ndoi na ye ayisanga lelo jaki akomi jeune fille jaki akoma olamba donc bango nde mpenza bana oyo ya bokoli bakoma ovanda ndako moko donc bana ye mpenza ok babi atiki bana boni abotaki te bana nazwa mpenza mike bango oyo bana na ye mpenza ezalaki okoloba nini lelo mama aza te oloba nini bato baotala otangisa ona minute oyo pour comprendre aza mwa moke tout aza na émotion
aza mama oyo bazalaki na ye bocomprendre ye Jackie le maman eloba moko lobata moke wana ezaki ngai ye muta bokolinga na komi boye muta bokolinga otandisanga muta otandisanga sopeta merci beaucoup. Maman ani toyeba programme eza ndenge nini programme nani basali te a tovandi mokijo nde aye kozwa biso mpo bakende koambome ye mais programme nani batrace te mpo balobaki biso toza na mo te ye azali motu ya bato tozozela kaka bango bapesa biso programme bongo tokoyeba kokommunike bino sikoyo matanga bovandela yapi adresse fixe matanga tozovanda awa na avenue du stade 54 en face na mwana kin en face na mwana kin nde tovandi awa ti mokolo makambo nyonso tokosila tokozala kaka awa merci tolanda nano élément oyo ya honorable Eliezer ipe apesi témoignage na ye par rapport à Machako bongo toza mpe batémoignage ya bato mosusu awa na esika matanga eza Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. On a beaucoup interview à honorable Eliezer Tambwe. Ah, tu as la résidence à Maman Chako. Tu as le président Poudre, le groupe Sans Souci. Votre internet, vous avez le président qui est à morgue, au boy. Le président m'a informé, va te béler. Hier, Azaki, cofondatrice du groupe Sans Souci. Ngai ko tumbochula yebisinga le dimanche on va président Poudre pona mama Pierre Tombale ya Sans Souci le 23 mais dit le bakara toye bakate ko ezali boto na biso président Poudre sango ngo komeli ko ndeni sango komelinga na tuko na répétition non mais juste di bana répétition la parquet voiture na mon téléphone elele oh vie boni ngabe ça va ozawa ngamna na ma répétition oh tola sango mawa mama kufi mama nini mama Chako ngana ebaki mutu aliboso avant be ba décorer bayiba ba décorer na libanda bayibi te ngana ebaki déjà que mama za souti donc ngam na informaki ba yani mosi ba docteur Mogijo ba mbalo somo ngam na informaki ba donc ngam ta liboso na ebaki awo moni muzuzu Nicolette parce que ba mama kasi ko kufi babi mama Chako te ngana yakawa awa mama Chako ngana ndako chez moi ayaka na ndako tolé to mena mbali na yeto ba bimbula ba mona été ba tournage kaka bazolo ba kaka lokwa ya lala kana ya la botika bilobela pam boza proche ba mama Chako te po approche te ngabla proche ba Chako po ngana yakawa chaque fois na yaka to fa la terrasse de mon chez nous ça na libanda abimi to fandi on a mbali na ye ndemo ko lobani ko ke mo relaxini elaki bondeko te bondeko ta mutu acha mfi boso talala bondeko nde ngwana botika bilobela papa na mona moko ta na micro na ipalanga wa micro na ko beta ye aya kutte Cheikh Mukadi so na ndimi Nicolette pour Nicolette acha antenne anga antenne moko ta na ba micro ni papa palanga ba bilobela papa internet na mona te ndenge so na ochani ba internet ba information mais yo mo pozo bela c'est ba que pozo bela yo la kana le connaissant pas chez nous mais na difficulté autambola mais na ye quand même pas mama Chako mama agi na groupe sans souci ba mama Chako na groupe sans souci ko bexa bo de bo bexa voilà aza membre et puis aza cofondatrice du groupe sans souci na mama kasi bolinga na mama te na mama kasi bo oza moi sans souci kufa sans souci le 23 juin 2009 ezaki programme mo ezaki fallait le 23 oyo fado sala mo enferma mo pour la Pierre Tombale liwe mama soye na shoga Bongo shilo kinzondo yebisa nga lobi lelo to préparer déjà bo dimanche fo ya ba président pour makambo le 23 c'est ça ta batika bilobela papa na mona tenengeni tango na yaka to lera na masha bino ko salaka ko salaka te na mobali na yeto fani na ngamo bino ko salaka te président qui a ba souvenir à malamu pour la masha mais oui ati ku pièce afa o ya chouaki ba image ali pa moshila batika bilobela papa moko te ana micro e pananga na tebozo kanga moko te
Merci beaucoup, Président. J'espère qu'après l'activité à Sans Souci, stoppé. Bon, tu vois, tu sala bon, mais na nenge il y a méditation. Courir jusqu'à toquer, pour te bonner mon mausolée, toquer de tali misala, toquer de la délégation de sali moi. On a les 23 juin. Et puis presque de sauter. Laquelle a Nicolette. Là, à ta Fallon, à ta Karine, c'est tout, hein? C'est tout. Merci beaucoup, Président Poudre. Wana aza maman yanda ko ba maman Chako aza na groupe sans souci a kofi na groupe sans souci. Bon ba fona groupe sans souci ba taka 3 sans souci. Maman Chako na ki mbatseke so ba histoire na ki mbatseke. Donc boti ko welisa maman Chako boti ko welisa bo ebiete. Ayebi na bango lokote papa. Bo be lokote boti ko welisa. Baba ça groupe sans souci qui mbatseke sans souci na maman Chako. Aza cofondatrice ya groupe sans souci. Boti ko welisa. Ngane bana kaliza la famille. Ngana yaka pana nanda ko siko ko badi. Boti ko welisa. Merci beaucoup. Merci Nicolette. Na yoki bozo ke kwa mbome hein. Merci mina antenne, merci mina Mboshilo Kitonji. Merci mina merci tanto ba chef Chigna Weche, Papa Kande, Denis Malusa, José, autorité morale Mutingia. Blaise Lunda, ba koni surtout ba Pascal Kalambai, ba Polydor Gaziabi, ba James Katamba ba koni surtout. Ba Ange Kassa mbotela bino ba David Poutou Nefiam, David Poutou Nefiam. Ba mbote sikabazali. Merci beaucoup, Président. Donc, vous avez le 23. Merci, Nicolas. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes présent pour donner un lobby. Vous êtes président Massassi à Sélé. On peut baser qui vient Maman Chak, on a évité. Président Massassi, c'est un peu de quoi. Sangoya Maman Chako. Tout ça qui a tournage à Karine Pala. Vers 11h, non, vers 10h, de Sangwana et comme elle téléphone et Lili, Maman Chako Koufi. Comme d'habitude, tout ça, nous tembe nano. Tout ça tembe, na ju téléphone na ngai, na bandi ko benga numéro na ye. Na bengi bazuite, na bengi bazuite. Ah. Na bengi deuxième fois na bengi bazuka à fond bazuka fond. Donc je me suis dit même si la Karine parle en tout cas sango ya liwa ils ont mis en tête parce que fond na il faut la moto mo gérer yango. So c'est après 10 minutes na bengi les soso. Merci na kati moi na mtayamba ki ayamba na téléphone, Cédric ayamba na téléphone. Oh maman Koufi. Déjà. Donc, ça nous a paniqué tous. On était abattus. Moi, qu'on ait tournage à sauté. Il fallait que maintenant chacun a renforcé Mouninga. Voilà. Tout ce banda qui déjà, on est au tournage journée Koufa. Donc, c'est comme ça. Tout ça que nous voulons lobby. Mais c'est un échec encore, À côté d'artistes et comédiens encore, un échec. Mais Babi va soigner qui était na HG Yassele. Mais nous allons nous misato. Après tant après 3 semaines, banda yaki alalika na bamba on les cahiers. Na éviter bino artistes et comédiens, boza ba carte, les soins de santé kuna na HG mais na éviter traitement aux offices à mandeni tant bokendara. Zawandeni pour maman akendika boy. Tango to bandaki kozwa traitement liboso na HG ne bande tant contre bandaki. Ils étaient rapides batoana au hôpital. Ils étaient rapides que au komi bazako soigner pendant tout cas balakisek pendant amour ya kitoko ne bandeli. Et à un moment donné, et comme si que ce qui traitement bakopesa yo to examen bakosala yo wana ezana moi montant moko supérieur, il faut d'abord
kobenga na fondation ayebisa bango ok nde okoti na radio wana to basali yo examen wana. Alors tu ko remarquer lenteur que ekomi yo fokota radio pona fondation ayebisa bango ke ok ekomi kozwa temps ekozala 1 mois ekozala voire même 2 mois donc omona fondation aza kobenga te bango mpe balobi tozozela fondation akomela biso ok. Donc présentement nabaki mwana ça fait 1 semaine il fallait bapesa mwana nanga lunette mais banda tozozela fondation ayebisa balinga bapesa mwana lunette banda samedi passé ti sikoyo fondation nano a répondre te nano a comité plutôt pour que HJ apesa c'est l'antérieur donc l'antérieur est kokota ça dit à quoi HJ a commis sikoyo kolanda mbongo ya cash direct que ya contrat a négligé contrat HJ nda a négligé contrat voilà c'est maintenant c'est comédie bosuka wapi na makambo bondo kufa ka boye dans banano ka ya dents balongolaka 3 dents na mbala moko te surtout maman mukolo en tout cas vu âge ya Jackie balongolaka lino mo na poto nous avons tozana bato quand même babeli pe minu ya za mtali bosote oyo balongoli lino moko lelo mosusu balexi 3 mois ba yeko longola mosusu ainsi de suite balongola minu parce que lino za ba nerf ekriaka maladie mosusu na moto donc bakoki kolongola 3 dents na ku moko te côté wana na ebité soki bana ba contredire biso et puis deuxième point de négociation que l'enterre kota HJ akoma yoye bozela et comme une fondation fois benga nano et comme na manœuvre moko boye ba négliger ba contrat ya première dame ou apesa biso HJ a négligé yango. Donc bon senga nini pour le ko ebandi déjà boye c'est que ça passe bon de kufa le quoi ba mbinzo eloko ngana kosenga ezali il y a aussi la première dame maman Denise Fachi place azali to pese nanu merci longonya na oyo nanu akanisa biso au moins to ebakake naza na mwa passe to mwana passe au moins to kenda ta kuna mwa résultat ba malaria mo na mike mike parfois za ba maladie biso abi ewe bo biso ya mike mike oyo boza même kuta ata na tension maître te ba ba ta muta kufa ta na tension la première dame nous allons lui dire merci na likanis na ye asali. Maintenant, ce qu'on peut lui dire pour la suite, il a dit à Mekanano, koye sa fondation, va revoir na ba minganga contrat ba signé ki wana et commis négligé ndenge nini. Ozomona, nous ne pouvons pas dire que maman Denise a sala ki mabe. Nous ne pouvons pas dire il y a sali eloko ya bien pour na biso. Mais ce que place ya kweli babalasaki amour ne bandeli arsikoyo bato wana babebi sisiko na suka bakomi okokende boyo bakoyi koya kotia kisi na mbeto yo zali baye na kisi ba déposer mais ça peut faire 2 heures du temps na mbeto yo lali baye kotia kisi na table wana batiki ba ko traiter yo mais ça peut faire 2 heures du temps ba ko traiter na bato misusu ti donc il y a eu pene comme il y a au moins rappelé bango mais kasi ki sango balabaki na 11 heures to comme 13 heures donc au communauté ko rappeler bango donc nous sommes négligés donc maman de muto a yeb sana nous charger à fondation naie na rapport au biso ça qu'est-ce qui se passe aussi qu'est-ce qui se passe vraiment pour mon affaire nous sommes négligés HJ soki a kokité alobana maman que maman bato tindi soit basé belé nazo kokate Lukele bango place mususu ngana kokite c'est ce que HJ soit incapable de faire azokoka kolobate bakobanga ndenge so bakisi ezokokate yo zokoka sute ko laisser mutu wana zala na vérité de Dieu ya koyebisa responsable neke nazokoka susu ko laisser mutu wana te donc HJ sko ndazo boma biso na ndenge na azoboma biso na ndenge ya CC sans que maman yebake contrat nezali négligé. Merci beaucoup. J'espère que tout ça, on a matanga programme dans le bimité.
donc eza masasi tozolela nano tozela ti programme ebima. Merci. Oui. Oui, on se rebakisa moi. Nga na ok tozali na makambo ebele tokoloba tona makambo ebele kosala oyo to précipité nano te de condamner qui que ce soit. Vous voyez? Donc condamner bateau et dans nos malamu te c'est pas le moment de tozela nanu ba programme et ça la ba makam surtout ça na ba mise au point ba organisation salama des réunions tout salama tout là qu'est-ce qu'on peut faire il y a Jackie Aza mwana mokete qu'on doit faire assez rapide pour na tout que nous kaka vite fait donc tozela nanu alors c'est pas donc tout kana makambo ya ko nous condamner nan to nous condamner nan tout ça na ba réunion tout ça maman on verra ça après. Merci beaucoup. Toza toujours en résidence Boyebi groupe sans souci et les quarantaines donc toujours rendre hommage digne na maman Chako, merci na madame Jing Nawesh directrice des programmes, merci na chef José Mutingia Blaise Lunda, merci na Chic Moukadi à Bibiso TV, chez Bisso pardon, chez Bisso toujours de partout et d'ailleurs tout peut s'appeler Tcheko. Ouais. Aloba Tcheko a zappé mon oyo azaki pe ko côtoyer maman Chako de temps à autre donc ata maman na biso to betaka c'était na bato internet mususu ba musuba oloba o esengeli te mutika na biloko wana sala bien te maman Chako tam so mona na oye soki après 3 ans après 5 ans on t'a geka na ba TV mais ozoloba makambo na ngobongo te Tcheko na invité oloba nini mpona mama autotika biso toza mpe na docteur de kana awa oyo azalaki vraiment proche mpe na mama na docteur akoleka mpa oya koloba tosisa nao na Tcheko. Merci maman Niclette, c'est vrai pas César Makasi nakanisi icône papa Masasi kulutu aza wana lobi ebele surtout mpona disparition ya mama mais ya motu ya o ngana ko bakisaka ke na kosenga na biso banso et la famille et les artistes et comédiens na ba connaissance ba partenaires tout ça l'effort que ba hommage à maman Zaladine de son rang na kombo na ye o ya ke yaza Chako j'aime l'appeler Jackie na benga kaye Jackie maman recruté ngai naza na antenne en 96 mwana moke na papa sans souci na vani na maman na seli belé na maman na ballon ba projet belé na yokason tout consort tozaka wana po to loba bilobela te oyo oyebi lobi oyo oyebi te koloba te po to luka ba base te to misala ba star te maman kondama na kimia mais négligence wana ya hôpital HJ to kobetela ngo c'était maman Denise merci maman na assurance santé au pesaki biso artiste et comédien mais ndengaka papa Masasi alobi c'est comme si commune ko boma biso landela nanu maman si ça ne va pas vous simba maman et ndengaka papa alobi balongolaka mutu minu misato mbala moko te basaki erreur makasi moso zuba ba cinquantenaire ils ont makambe belé zoleka oyo respect la biso ba congolaisalité et non seulement pour les artistes et comédiens ba congolais tout ko beta ko maltraiter biso maman de 7h ti 16h il a fallu que maman bipendo ya pour que maman bipendo alongola pe kashine ba mona que maman bipendo asilika réagir bomba une équipe nion surtout ça l'effort que et longo na biso nion so maman ti mokolo ya kokotana na mabele akende na kimia désordre et je me souviens il y a plus ou moins une année ama Chako loba nanga awa azano zite na monga membre de famille bi ngonga na okufa to bino famille ete mono Tcheko ko kunda ngai na comprendre langa joana te Tcheko ko kunda ngai nazalaki nani nakata lupango walo bananga ndengo wana mais je comprends que ce n'est pas nana mbongo te okunda mama mais à travers oyo tozo sala merci na inspecteur docteur Dekana docteur Maniko grâce à docteur Dekana ndé implication ezalaki que maman lobi azo espace
clinique quinoise. Merci à lui. Merci à docteur Mogijo. CPDS Mogijo, en tout cas, merci à docteur. Je pense que les autres qui ont été maman et le reste est pour poursuivre après. Merci à toi, Nicolette Lelo. Merci. Et à Kolbami Ngezate. Merci, tous les docteurs de Cana. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs d'Antenne. Pas moi, c'est naïf. Nous avons la biso, tous les docteurs de Cana Awa. Azaki vraiment proche de Maman Chako. Docteur de Cana, son naïba, Awa Lanzila Machako, na docteur Maniko. Docteur de Cana, na moni lisuso. Moi, Liloba, je vais rendre maman un dernier hommage. En tout cas, merci Lelo. Bokando Lobby, Chako, on a évalué na sima la munganga, docteur Maniko. Mais na comment il pendant mutunaye. Donc siège nanga kutuso na uti partout musala na ndo yande awa. Au moins appelle bisinga oliani na se ah. La melanga ono so komona. Au moins personne ba biloko ya biso batabandu. La melinga. Donc chaque jour na bando ya awa ta dimanche. Na bando ya awa na santé tout to vandi. Elle mo pas bimina ndako ayo wana abiso melanga bofo. Meli to vandi na yi. Mais nasali un mois nazaki na libanda mboka. Nazaki na Congo te. Na ebaki ka belaki. C'est hier. Non, c'était avant-hier. Nde maniko akomeli na bisinga no bi mutu na yo azo fongola munoko te. Ah. Abiko fongola munoko te na mwa ndambo ya classe biso tangi. Ezaka biso to benga ngone trismis. Mais c'est bon, soko za sur place. Zona no misapino oyo misatu. Kotisa ye nanu na oyisa fongola munoko. So misapino misatu wana ekoti te. Na munoko azoko osala mouvement wana ya ouverture na fermeture na munoko te. C'est-à-dire que c'est un cas un peu urgent. Il faut au hôpital. Nous avons déjà na hôpital. Alors après on a continué à se rassurer. C'est hier. Donc bazo benganga na ba ponga na mutu ba artiste ba comédien donc na monde wana. Nde ba benga wesinga oyebi ke shakwa kufi na bino. Na ebite, na ebi ke lobby obisenga kazo bela mais formation est à kufi na ebi yango te. Ote ya kufi. Na bengi sikoyo maniko na tunye Chako a kufi réellement et oui mon cher a kufi na HJ. Nde na bande goya na komi na 7e rue na kotimba mo na HJ. Pour eba réellement ce qui Chako kufi na komi to kuta na maniko koti na sengi na ba médecin na monaki wana pesi ba mbote na sengi na ba so ba pesa ba ko la tsanga place ça. Effectivement na kuti na li ya déjà ba akufi ba fini ke ba drap. Nazaki obligé de s'impliquer parce que c'était un ami qui était déjà abattu par la mort de Moutouazane. Nde ba pesinga attestation de décès. Ba pesi pe nani comme bazara na contrat ya mutuel na bango ya ba comédien. Na monaki nani président Masumo ya gina maître Lombe na Bodo, ils étaient là ensemble. Tozaki na bango. Bon, na mei ko benga po na ndenge to yebi mwa ba morgue ngapi na sana ba relation comme na bengi ba morgue wa en tout cas presque ba morgue etondi même ngalema to so la bien la médecin directeur etaki otonda nde nazaki obligé ya ko zali kambona ngamo ko ame donc to keti na quinoise quinoise na mei ko so na ba konza quinoise nde ba acceptaki to kota corps wana. Je me suis impliqué vraiment parce que Chako, pour moi, c'est une grande sœur. Nous moni, les gens ont fait mon interview, tout le temps mais moi je vais demander ce qui est la paix. Qui est la paix parce que les artistes munene, muki mubi bazo benga, ngautu bazo benga ba mona ke mutuno penza donc téléphone ngo de kanga maki donc. Ah oui batanga benga ngai lelo yaka tongo bokende kule pas d'hôtel de kaizaka ni no to yaka matanga. Akufeli ngabi ah maman musika kuna lisusu nande pe tokenda ka bon voilà donc azali présenter aux président ya maramba ya imene ya biso nde totikala na orchestre ya vie orchestre ya imene donc soki penza président apesaki ba instruction mo malade ezali coronavirus ezali et que le président a donné des instructions alors soki donc Victor il fallait banda obeta banda lelo tim ko ba kunda donc ezali déjà planning
awa na triangle oyo na matongi tonga totia penza instrument donc chaque jour balela chaque mais malheureusement et au sala que ibe kwa mboka ekoi par rapport à maladie moi to sala autrement exacté mais je serai ici jusqu'à ce que chaque fois contre la chambre mabele donc azaki mutuna nani lelo voilà lelo na ngolo. Merci beaucoup ye ba bengi na komba docteur de Kana bato batikala penza na Victoria emene na maboko donc ye penza so na ye ba ina nzela ma chako akutani sabiso na ye donc toujours continuer toujours quand on a interview na biso merci normalement chako aza vraiment ya antenne A pour ba on va bandi na groupe sans souci donc tout ça on a toujours de la elongo. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Cari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso.